ezali makila ya nyama na abattoir te kasi ya Nestor Mastaki Makalu oyo bakulu na babomi na butu ya mardi kobima mercredi 12 octobre 2022 na balabala bandundu na Mokali na commune ya Kimbanseke. Juriste de formation awei sima kozwa baku ya machete belé na bato ya mobulu oyo bayaki na makanisi ya koyiba. Lokola makila itangaki mingi nde Nestor asali hémorragie pe akati motema na mawa libota na ye baninga pe bandeko ya quartier batelemeli likambo ya insécurité ozali komata se komata na eteni oyo ya capitale. Bakulu na bakoti ba matina mir anatanda na nava bakota bakangi na basinga na baklotire nyonso mapango akoto bakoti basote ba bambi libanga mnene na porte ta bani libanga mnene na porte bakoti mbama na chambre ta bakoti na chambre ba bando imba bilo bazwi ndete ali boka babeti mwana wana baba zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangeno bakoyemela kayoto pe Mbote balandi MDG de TV mafuta sika nzamba pambo langa bino ezanga wa bino mère d'Orcas la grande dame car neto mesana wa europésa basango pe kopesa toli bandeko lisolo ya pasi pe mawa ça fait déjà je crois une semaine ou plus fallait depuis semaine passée to betango et metozo ki tenté nde lelo toye kolobela likambo yo bandeko nanga ezo sala pasi affaire kuluna na Congo bandeko ndeko mobali o na kombo ya Nestor bino mo boyoka pe bolanda bilili comment est-ce que famille ezolela bakulu na bayi kosala saccage sabotage nde babomi mwana mobali oyo bandeko innocent mowei vraiment nayebi te soki naloba nini penza les amis ça fait trop mal trop mal de voir bamambo ya boye bakriote ya boye vraiment tozoyoka basango bakuluna semaine passée ba koboma policier moko en plus policier wana azali babenga bango banani ba chef de troupe aza bazobenga e sergent soki major soki nini donc au fait aza policier ya pamba te nde tolobaka likili ou encore ya non oui c'est vrai il a des autorités supérieures à lui mais c'est lui qui donnait aussi des ordres il donnait des ordres na ba troupe na ye toyebi te à se retrouver na mbiscade wana ndenge nini en fait selon nde bato bazo expliquer bon image yango malheureusement fallait nazwa yango mais bon vu que makila pe eza mingi ouais donc fallait tozwa ata ndenge bato bazoloba mais dommage que nazapaki yango après nazoyeba sous place namonaki yango te certainement namonaki yango na page moko songolo fallait natrack nini yango nazwa yango mais dommage totiela bino kaka video ya Nestor bandeko ezosala pasi makambo oyo policier wana on dirait selon nde baleki nzela na bato ya quartier bazoloba bakendaki ka nde bazomesana kokende kokalme mwa bamakelele bambutumbutu bakulu na babandaki kosala nde bamesana kosala yiki e ntango akei bakomi na esika na certainement azali mpe na munduki te bon na comprendre pe phénomène yango te c'est comme si un moment bon certainement bamonaka neti ke non ça va quoi badose bango e bamisusu nde bakendaki ye atikalaki wana bon nazoyeba pe te pourquoi et comment esali ke bakulu na babeti ye machete bandeko na katikati ya motu do epandi ye motu de sikoyo imagine na nsima motu bandeko na ngai policier akwei na mabele makila ezosopana do tata wana akufi atiki mwasi certainement na bana bandeko na ngai makambo ya kuluna o niveau ezozwa ampleur tomona ngo ndeye liseki pourtant badege ezosalema lobi nayebi te ekoma ndeye nini soki lelo to acte te les amis lobi ezala mabe makasi bandeko na ngai soki naye kobeta mbela ezala mpona kokonscientiser bandeko na bakongole j'en ai parlé nasalaki bémission semaine passée kaka par rapport ya vie sociale ya mboka na biso Congo comment est-ce que atrocité bamabe ya bandenge moko boye ezobakama likolo ka ya pasi likolo ya pasi tobetaki lisolo ya Esther mwana oyo akufi mpona kozanga mbongo mama na ye kobelela
bakonzi ya mboka bakoka kotelela likambo basunga ye parce que mwana loboko ebandaki kovimba fale koampute mbongo ezalaki te ntina ndenge lelo bandeko mwana ana akufi. Pourquoi? Parce que lisungi eza te. Et il y a trop de réalité na mboka Congo. Bana ba 12 ans baoteka nzoto, ya ba 10 ans mwana na libele te, même pas na sima, mais atombola déjà batata mikolo. Pourquoi? Parce que pas eleki. En fait, c'est compliqué, ce genre de choses des fois et na ba atena se situer wapi parce que na en tout cas bandeko mayele sila ngai. Bandeko likambo na kuluna. Eya nango kaka mpona pasi. Likambo ya kuluna eya nango kaka mpona pasi. Misala eza te na mboka, bajeune bakotelengana oka moto asisi classe famille bundi mama atekaka soki mwa pilipili soki mwa nini na kwa akangisa mwa mbongo mike mike babénéfice mike mike po atangisa mwana lobi akosisa classe mosala eza te. Ka mama na suifa luka lesa ye sikoyo babiloko wana nyonso lelo esali ke délinquance emata makasi. Et bajeune wana ntango se retrouver sans rien faire et rien à faire, beau malheur. Basangani tout autour ya diamba, basangani tout autour ya ba drogue tel que bombe, basangani tout autour ya zododo, basangani tout autour ya lotoko na biloko misusu. Et nous savons que alcool trop na mutu to pe ba biloko ba melaka ana ekenda ko perturber cerveau à mutu. Et mutu na place ça na raison. Aroza na raison te donc mutu na ye eko fonctionner malamu te neti nga na yo eko mema ye na ba délire et ba gère ba délire ango tala ba ya balolenga boye oyo ke ba vie ya bato eza en danger, ba vie ya bato bandeko eza en jeu. Yango nde eloko na bande koloba mes frères et sœurs soki totelemi te tosangani te lokola moto moko poto meka koya en aide na mboka na biso mutu akosala yango te. Tala komona yango ndenge ozomonela yango wana te, kokanisa mpe ndenge ozokanisela yango wana te. Oyebi bible ezoloba na proverbe chapitre 1 na oluka yango ekimi ngai eza ba 20 et quelque, délivre ce que l'on traîne à la mort, hein? Et selon on veut égorger, sauve-les. Si tu dis que tu ne sais pas, celui qui sonde les cœurs, aomona yote. Bazolo version elinge lobanini. Omoni mutu oyo vina eza exposé. Mutu o en danger. Mutu oyo azana portrait ou encore exposé na mabe. Ya liwa, ya pasi. Esengelo kangola yo ozana makoki ya kosala yango. Soki osali yango te. Nzambo amonaka mitema, nzambo azana likolo azomona yo e akofuta yo kolandisa misala na yo. Boyebi ta tosala ba émission oyo bato ebele bamilobelaka likambo wana etali gouvernement mama Kongo etalinga te, surtout soki ye aza na poto famille mo eza na poto ou encore famille eza na Afrique mais bana bango bien, bana bango ba condition ya bien, bavanda kota bien baza véhiculé, il s'en fout. Mama na nga, papa na ngai, le fait ka ya koyoka mbela oyo okoki kosunga, oko contribuer, okoki ko assister. Mais le fait koboya kosala ngo parce que yo za bien, libota no eza bien, ndimela ngai. Nzamba otuna oba compte lobi. Crois-moi. C'est pas en vain to sa mosala oyo. Bandeko na ngai, tokoki ko diminuer pasi na Congo. Ata to osilisa ngo nyonso te bondimela ngai. Soki tozwi ka conscience, esenga nango pe ba million te. Tu n'as pas besoin de salaire no nyonso ya kopesa okeno kosala makambo oyo to pesa organisation moko songolo to opesa biso nde tozo kosenga balisungi to basoutien par rapport ya vision oyo toza nango. Non, esenga kaka kozala na volonté. So oza na volonté wa motiver avec un petit rien. L'union fait la force. Ya yo ya ngai ya ndeko songolo ya ndeko pakala tosangisi yango bandeko bondimela ngai. Tokoki ko pourvoir na ba besoin ya bato belé et osala ke makambo o e odimier. Parce que bakuluna na bozomona pour votre information. Bakenda kokata bato maboko, bakenda koyiba po pe basunga ba famille na bango. Ayela mama na ye pièce ali elamba ou encore mbongo kolamba, ayela bandeko na ye des fois ba téléphone
Et ce qui fait que so bakangi ye bandeko wana bakotizaka mpo balibere ndeko na bango. Pourquoi? Parce que na kikulu na ye azosunga bango. Peut-être yo komona yango eza kitoko te, mais bango siko bamesana ndenge wana parce que baza na source te, baza na pu te, bana sute te, bana esika mosusu bakolela te, bakosungamela te. Yango bandeko tozobelela mpe tozokopesa message congolais. Ta mambo ezoleka na mboka na yo, soko osali eloko te, soko osali eloko te, pasi kozala mpe ka ya yo moko. Lelo ta mosusu omona yango te mpo oza na poto, lelo ta mosusu omona yango te parce que yo omoni kozolia, oza bien, famille na yo eza nango bien, mais lobi ekanga yo. Boyebi Israël se retrouvé na captivité na Babylone. Esali ke Esther un moment comme reine. Quand bakendaki kuna, Esther akomi reine. Et indeli bango Mardoché alukeli ba juif problème pour nani pour ba éliminer, ba exterminer race na bango, ba sila bango tout. Et décret fallait roi signer. Ezaki akoyinda. Non, en fait a signé qui déjà. Ezaki akoyinda ba juif fallait ba kufa. Oncle ya Esther, pardon, cousin ya Esther, ou abokolai, parce que cousin na muta abokolai. Cousin ya Esther Mardoché, alobi na Esther, nanya yebitan mosusu, au côté royauté, au vandi na kiti wana comme reine, pona moment oyo, pona makambo oyo. Mais yebaka ke, soki o intervenir te Esther, soki o sali lo côté, secours ko uta hier, mais yo o kufa. Yo nanda kunobo o kufa. Soki o moni ko sala te, Esther, yeba ke nzamba tie wana pona maambo, mais soki o moni ko sala te, yeba ke secours uta hier, mais yo obika te. En fait, mon frère, ma sœur, position zanango wana, ozolia bien, ozomela miliki, tu n'es pas tourmenté, ta famille va bien, na Kinshasa, wana bino ba problème te parce que bino ovana bino na ma campagne, bovana na bino na Gombe, bovana bino na Kitambo, bozala na bisiko bozala wana, botambola na mutuka famille na yo, wana bino ba problème ba kuluna te, yo poano na poto, obali oboti awa makambo nyonso ya nango bien. Oyebi te, qui sait, ta mosusu nzamba alingaki pa permettre kozala na ba position oza nango wana po sunga mboka na yo, po sunga bandeko no bana pasi. Yebaka ke soki osali te, soki o intervenir te na bandenge moko boye, ndenge tozobelela, tozosenga ke tosunga Congo, tosunga mboka na biso, tomeka koya net par rapport à pasi pe makambo ezoleka na Congo. Yebaka ke soko sungi te tosali te, nzambe na bonzambe na ye akosisite bato, ou encore akosala na bandenge moko boye secours ya, mais yebaka ke yo oyo oyoki oboko intervenir, nzambe wa likolo asondaka mitema pa amonaka, amoni yo pe aofuta yo kolandisa misala na yo, eloko kobosana te yango wana, kobosana eloko te partout obanda kozalaka, okoyebaka ngo ke nayoka mbela moko nasala eloko te parce que namonaki makambo wana etali ngai te. Elelo nzambe tala afuti ngai na makambo oyo ekomeli ngai to na ba réalité oyo. Mon frère, ma sœur, est-ce que oyebaka ke soko osungi moto apasi okoti nzambe nyongo, est-ce que oyebaka yango? E nzambe atikala na nyongo ya motu te, nzambe atikala na nyongo ya motu te. Okopia mbongo, nzambe elobi akopesa odela ya mbongo, akobikisa na embuscade, akobikisa na pasi, akokangolo na liwa, eya ba témoignage oyo bato ebele babika yango mpe bayebi yango. Eza ba témoignage oyo na Bible ezali, bato lokola ba Dorcas basekwa likolo ya bolamu ya kosala bolamu, tellement alesaka baveuve na baorphelin, alatisaka bango, asungaka bango, asalelaka bango nyonso, mokolo akufa balela balobi jamais Dorcas te. Et Pierre aya abondela mpona Dorcas, Dorcas asekwa. Soki abanda kosala yango te, balinga baya kolela te, balinga baloba te Dorcas asekwa, e alinga kufa kei. Ézéchias même chose, ye kuta botaka ata te, roi mobimba tikali kotika ata mwana te, aleli ayebisi nzambe na mwana te.
Non seulement ça, nana posa na kufa lelo te papa quand même, nenjoy ki bokonzi yango te. Siko na okende ka boye. Ayebisi nzambe kanisa nga. Tala na sala boye. Tala na sala ba abando tangela nzambe ba bienfait oyo asala. Pona bato balobake Ezekias abondela tia nzambe contre mire ndeko. Nzambe ayoka olela nwakani mama, nzambe akokanisa sur base de quoi? Soki nzambe abikisa Ezekias ezalaka te par rapport ya prière na ye. Ezalaki par rapport ya bolamu o Ezekias asala. Nzambe abikisa Ezekias mpona bolamu o asala ezali mpona prière te. Okosambela me yeba ke ba prière nyonso te e résoudra ba problème tozalaka nango. Yeba kosala bolamu. Yeba kosala bolamu ndeko na ngai. Eloko tozosenga to mpe tozoconscientiser na bandeko. To mpe tozosenga na bato to mpe tozoloba na bandeko eza nini? Papa, okoki kosunga mutu ata moko to mibale. Okolongole na pasi. Odiminie pasi na mboka, odiminie chômage na mboka. Okodiminie babiloko tozomona oyo. Parce que mama muso aboti bana, abokola bana na pasi, ya kolia na pasi. Soko pesi ata fond ya $50, abana ta koteka mapa na coin. Bana wana na place lobi bakoma bashege, bakuluna, bafazer basala bato mabe, quand même bakozwa mo position moko boye. Lipe ezomona na ndunda na poko ezomona ekotinda bango na ba makanisi ya mabete to pe na banzela mabete. Nayebi te so bo comprendre ngai. J'ai ma petite fondation auto sunga pe bato. Ces derniers temps tosala ngo te parce que mbongo ezate. Tozana besoin ya ba partenaire, ben dommage qu'on n'a pas de partenaire. Soki okosepela opesaka biso ne fils qu'un petit 10 chaque mois et aux amalamu. So po moni ke okopesa 10 coups et aux anneaux partenaires à chaque mois te mais okanisi mwa fonto mwa mbongo momoni ko opesa biso parce que bato bele pe bapesa biso basunga biso na bandenge wana. Toko rape ko assister bato ekozala pe malamu. Soki omoni ke yo kopesa no mbongo epa ya mutu te parce que bato ebele lelo balingaka na bango te mpona nini abi ya confiance eza mingi. Mwasi mwana mwasi apembo nde namonelaki alobaka mingi oyo akolia mbongo oyo akokende kosombela yango babiloko na bango ya basi soki banini soki banini nakopesa na nga mbongo te eya problème te mene ya mwa pose acte wana ekosunga. Luka bato mo oyebi mpenza ke no baza mpenza na pauvreté extrême. Oyo omoni ke so okoti na YouTube ba émission ezala ebele. Dernièrement bomonaki mama wana oyo azokomizinda atimoli libulu amikotisa po pasi eleki aliaka te pendant 21 jours. Bato ya bamodele wana baza na Congo. Siko luka bato ya bongo pesa ye mwa fond moko ya commerce mama wana tozoluka tolokalize ye parce que eza na bato oyo batunenga numéro e na soleil na ndeko oyo nazwaki video epa na ye nayebisaki ameka koyede biso to repérer mama wana parce que eza na bato balingi kosunga ye. Par exemple, bomoni neti bato ya mitema malamu boye nzambe akozanga kopambola bango te. Donc yo ozolanda nga omoni ke okopesa nonga mbongo te po ta mosu na kolia yango eya problème te mene ya mwa ekokanga maboko te. Trouve ce genre de personnes bato oyo luka bango comme ça on va les chercher eloko moko basala et puis ekozala malamu ekosunga ke ovanda ndenge wana oyoki mbela mea etali yo to okipe na yo te. Donc au fait message ya lelo ezalaki yango wana bandeko babomi Nestor. Babomi mwana mobali oyo na kombo ya Nestor esali pasi yoka ndenge famille ezolela mwana mobali oyo bango batiela ye motema batangisi ye na pasi asilisi akomi mutu asali droit bandeko toyebi te mwana mobali wana ata mosu azalaki avocat moko compétent oyo lobi akoka mpe kodefendre makambo ebele to mpe bato ebele ya mboka balinga bazala baproblème anga défendre bango me botala boke mettre fin na vie ya mutu boke ko ôter vie un jeune homme de vingtaine d'années azaki na avenir combien liboso na ye mikolo boni lisusu liboso na ye vraiment crioté ya boye toyebi te bandeko makambo oyo ezokende wapi bomoni ka nde nauta koyebisa bino bandeko mpona chite tala oyebi mutu ata osambelaka te bomoto oyo nzambe atia kati ya mutu ata ondimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi te nzambe atia kati ya mutu bomoto wana eosalake mutu aza na balimite ya kosala bamakambo mosusu bamakambo mosusu asala bamakambo mosusu asala te babiloko tel ke koboma mutu ata kuta osambelaka te tu peux pas tiye okoboma te
mais soki bana bakokoma na baniveau kosala bacrime ya makasi boye ya mabe boye donc mitu eza so en place te bimelamela likolo ya pasi ndeko moko nayoki azoyebisa nga no bamelaka bamakila ya baniau ata bino moko babomi niau bazwi makila basangisi yango na soki nini yango nayokaki wana balobaki basangisaka makila na soki na nini so na petrole so na eloko nini je sais pas depuis esala drogue ya makasi kwiti epesa kwiti ya makasi drink ya makasi sikoyo bato bakomi ntina baniveau oyo estce baza su batikali su bato mais bomoto eza su te bomoto ekufi basu bato normal te. Ils sont plus des êtres humains normaux, baza su bato normal te, c'est tout à fait normal basala babiloko ya boye. Donc tokoki kosunga bana oyo. Je salue l'honorable Gimbelo en passant, un frère oyo azopostuler azoluka patia mutu, vraiment to souhaiter ba bonne chance. Ayebisanga ye asilisa babiloko bakuluna na nini na je sais pas na Congo babenga ngo nini quartier commune na bango je crois bien son na bosanité parce que lui il est de Delvaux abi bakuluna bazalaka me basila pourquoi basangisaka bana wana j'ai même vu des images atindelanga même ba vidéo comment est-ce que et balakisa bango même lopangu na omeko senga ye vidéo to komeka kotiela bino yango soki to kokoka kozwa yango et lopango ya mama moko abomba bakuluna seno nde bayebisaka bango bake même confronter mama na lobino ya bomba ne bakuluna te et au fait c'était na but ya koluka ko réunir bana wana boyebi eloko asalisa bango baformation misusu balakisa bango bakotisa bango na auto école et après wana bazwa bamisala bakazaka batchachacha bango babisika différent efiska zwa efiska ata mwa $5 na mokolo po epesa ye kimia au fait bana na base kalma quand nde toloba na bino eza pasi nde moto ezotinda bango na bamakambo oyo eza nzala soki ana esika oyo azozwa mwa mike na ye chaque jour mwa $3 bamisu batchacha bango na bachantier bazala baaide mason kuna baofuta bango journalièrement. Vous croyez que aozanatan okende ya kosimba machette? Non, bazozwa tan oke simba machette parce que ils ont rien à faire en fait. Soki aza busy na eloko moko na occupation moko songolo pakala akoki simba machette te po ke kata moto. En fait c'est ça nde eloko tozolinga toloba na bandeko. Vraiment bozelaka gouvernement te. So bole bozela gouvernement bondimela ngai. Kongo ozika moto, Kongo kopela moto. Na bamakambo boye parce que boyebi que ils ne font rien. Et bela bambongo tozoka ba son na musika ya ba détournement. Mais bambongo na bako créer ba emploi. Bambongo na bako sa ba misala, bambongo na bako créer ba orphelinat. Bambongo na bazala makambo ebele bako sa nango kapo ba diminuer chômage ba pesa batu misala, surtout ba jeune. Mais boyoka ba montant. Boyoka ba montant. On a utu koyoka na CPL awa ministre soki ya finance. Soko détourner mbongo mais c'est soki baati batongo tellement tolinga pe koyeba bango te parce qu'ils ne font rien du tout. Aza soki nani kuna na Congo mwana na yatine mwana na kena kozwa mbongo 612 000 soki $612 boyoka ba montant. Boyoka ba montant $600,000 eza awa 1000 2000 3000 100000 600000 soki 612 000 soki babiloko zopesa pasi na kanda même taboyoka bambongo ba caméra ba détournement ba plus de 50 millions nzamba lola mais bambongo wana ekotonga combien je sais pas et créer combien d'entreprises na mboka Congo et pesa nzambe makambo Congo na yeba te penza ouf boyebi ni mutu ebeti ngai kandi na osa émission o soki voice so yelo nini na oki penda mutu ebeti nga nzambe mama makambo Congo so landi yango tiango na mutu okufa sali AVC otiki bana yo. Ouais, tout ça c'est simplement parce que toi on a souci ya mboka, toi on a souci ya bandeko et ça la pasi komona ba mambo to mona kawana nga surtout eloko elelisanga mingi ezaka bana. Bref les amis, on va s'arrêter là et ndeko sunga biso tia lobo na vision o
so po moni ke osala yo moko oluka na ndenge na yo problème te mais tozosenga mpe ka aide nous ne fisque avec un petit rien. L'union fait la force. So pesi biso ata mwa $10, pesi biso ata mwa soki combien, tosangisa tomeka koassiste bandeko baa na pasi ozala malamu. Si tout va bien par la grâce de Dieu, tozo penser tokende kobimisa basi na bahôpitaux parce que eza parmi makambo tosalaka na fondation na biso FOMAD, Fondation Mama Dorcas. E boyebi na Congo ezala na bana basi bakangaka ke bota ana mbongo afuta te bakangi ya otage na mwana na ye. Mosusu oka nyongo yango ezalaki ata ya malonga te. $20. Vous pouvez m'imaginer. Ce qu'on le fait à Zovanda, Zoumela, on a nyongwane Zomata. Et Koko Matam sous $500. So pour hôpital, on est à motema mabe, ba au sala un problème. Mais ba hôpital, moussou bazara cool. Beaucoup négocier, beaucoup si bango la moitié, batiki mutu, batiki la personne. Et mingi nga na bimsa basi na hôpital à Basser, ba au moins bazala quand même gentil. Traitement là, ba on ba fout ça à $50. So net muta umela yikuna ezakali kama négociation bosololi bazala vraiment bien talaka Basser. Et l'année passée j'ai fait ça année au bande bani na sali yangote na bane ko penser na sala yango mais malheureusement bongo parce que obimisa basi na hôpital senga coup senga penda coup par contre ko kende orphelinat bo dépenser na minonga tam $50 bosombi sa ya loso bosombi sa ya fufu bosombi huile bosombi sucre bosombi et au fait poto mafuta mbila donc poto kende orphelinat to dépensaka entre $120 à $50. Oka bosombi boke boyetala bango bopesi bango ba sepeli ba image ezali. La dernière fois na salaki action wana je crois esali ba plus ou moins 3 mois ba plus ou moins 3 mois ce qui est belé 4 mois. Donc c'est ça en fait. Par contre moi si basi na hôpital esenga mbongo ebele esenga mbongo ebele yango tozo lancer PK appel bandeko si vous pouvez nous soutenir bon mona na ba image parce que biso ezala te ke tozui bambongo après tosala ki esili eleki bongo ou soit boyoki pe sous suite te bon mona na ba image toroya nanu toroyebisa bino ke tokende mokolo boy et puis tant que vous allez voir ça dans les images que notala tokendaki tobimisi autant de personnes topesi bango bambongo na maboko parce que moi nasala bongo so tobimisi basi wana déjà soki mbongo ofuta na hôpital anango te sikotanga obima na mwana okelia nini donc tokanisa bango okabolukeli bango mwa $10 moko to mwa 15 boyebisi mama so tekata mapa parce que moi ba bassin wana ezalaka so ba $3 so asombi ata bakine moko a mapa et je crois à moins de bon na habité ba bilo ngwe mati na Congo c'est dans les plus ou moins $7 ba bilo moi ba jar wana ba $5 à $7 to je sais plus et je sais plus trop parce que umeli moi moke so amayele à côté kata mapa mususu akoteka pata fruit neti mikolo moni na mono nde bazolia manga je crois akosomba ata basena manga akomo akoteka manga na en fait c'est ça et kolukela ata sala créer asala emo elo moko po avant na ndengwa na tende musalo biso sala yango wana yango tozo so tozo senga bandeko za parce que biso moko to kokatero lobo musapi mo sukolelo ngiteka nde balobaka so makoke zalaki en tout cas croyez-moi j'allais pas venir ici na lo babandeko bosunga so tozo senga lisungi eza parce que on n'a pas de possibilités et to senga on pona bisote to senga on pona bandeko bana passer. Donc ceux qui nous connaissent savent que eza ba misalo to salara déjà. Moi personnellement je crois fondation na yeso ça ba 5 ans avant na zo mikanda déjà na banda ko sala ba action en coulisses ndena o mema na média je crois to ke ba 5 ans ouais to ke ba 5 ans on a ngana na mikanda. Et bref, c'est ça, pour ne pas trop parler, quand même, pour comprendre, les canisizanini, quoi. Mambo le baiser est belé, mais bon. Faute de temps, non seulement ça, na moto esalinga pasi kande na auto ebisabino. Pona lelo bandeko, je crois na osuka awa. Nzamba pambole langa bino de bonnes choses, merci. Ezali makila ya nyama na abattoir te, kasi ya Nestor Mastaki Makalu, oyo bakunu na babomi na butu ya mardi kobima mercredi 12 octobre 2022 na balabala bandundu na Mokali na commune ya Kimbanseke. Juriste de formation, awe sima kozwa baku ya machete belé na batu ya mobulu oyo bayaki na makanisi ya koyiba. Lokola makila itangaki mingi, nde Nestor asali hémorragie pe akati motema na mawa, libota na ye, baninga pe bandeko ya quartier
batelemeli likambo ya insécurité oyo ezali komata se komata na eteni oyo ya capitale. Bakulu na bakoti bamati na mir anatanda nanu ava bakota bakangi nanu basingala baclôture nyonso mapango ya koto bakoti basote baye babambi libanga ya monene na porte ta bani libanga ya monene na porte bakoti mbama na chambre ta bakoti na chambre babando yimba bilo bazwi nzete ya liboka babeti mwana wana babandika evenema epa na ye ava babando yiba balingana baneutralize pwende azalaki garçon mwa mobali ka ye moko azanaka na mutu te ye aza ni étudiant oti osisa ne pasi naza désolé pour l'amboko toza ba étranger te mais bazo kata mwana lokola ngombe na abattoir ata pitié ata intervention ya basode ezate donc eloko ebomi hémorragie to comme matoire épuise bakoteli batu na nzama bakoteli batu na musanza ba violer puis na lobby ya butu ya lobby na mwasi ya mbula wana ba elongola elema o totangisi classe na pasi o libote bateki mapango musina bangomba batangisa mwana ba loba sunga bango mito si pour lobby babomi leki na bisu ya avocat o yocheki motema moko ya ba notable ya eteni oyo asengi na mbula mata de Congo démocratique apesa makoki na mapango bato bazala na manduki po bayeba na ko se défendre na makama ya boye. La proposition que je pense encore, c'est de donner aux évolués bateau ba notabilité minduki faut to somba minduki to zala ba revolver ça y a pas de problème comme aux États-Unis. Bakuluna oyo basali opération kilo na suka na kimia kozanga intervention ya police na koyoka bandeko ya quartier ata agent de l'ordre mokote amonisi elongine sika likama pasipe mawa tolobi Timo Koyuka.